Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Les hommes en uniforme seront destinés pour la contracter Mitukawa. Nekonanga ya Congo yebake article 15 ezalango mabete mais il faut otala pe na forme nini oza kosalela yango botala lokola mituka oyo na ba forme nango moko efingisaka pe mboka nyonso oyo eza ba irresponsabilité ya l'état congolais oyo aza kozanga ko assumer ba responsabilité ya kosomba ebele ya mituka lokola tomonaka ba esprit de vie po population atambola na ba condition ya malamu ya koyeba ezake décision esi ekwei ndenge kaka balobaka droit égal mobeko yebake mituka nyonso ya kimbambala ekoki jamais kotambola na ville province ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Bondi melangaike commissariat provincial ya la police nationale congolaise asi abeteli yango mbonda. Ba agent ya la police baza déjà na bazela pe baza kokanga mituka oyo eza ko répondre te na ba norme ya kotambola na nzela. Bakimbambala oyo yango pe kaka nde esalaka ke ba embouteillage ekoma makasi po ekumbamaka kaka na ba chauffeur ya mitu makasi boyebake basi bakangi mituka ebele pe baza kaka kokanga komema nyonso na fourrière ya la police eza mituka oyo bakotumba to pe bakokata kosala blagi te po opération oyo eza kaka kokoba ti bakosilisa bakimbambala nyonso awa na kata ville province ya Kinshasa. Bondi melangai ke l'état congolais pe na ngambo na e en tout cas ozala ba responsabilité ya makasi ya koluka kosomba mituka ebele lokola ba oyo basaka liboso la bino bango tomonaka basombaka ba esprit de vie esalaka kitoko bino pe bosomba ya kitoko puke bana ya mboka batambola malamu boyebake bakimbambala oyo moko na misiki ya fourmi pe esungaka population po l'état azanga na ye mituka tuka makambo oyo eza kosenga l'état congolais yeba kosunga peuple na opo nyonso ezala kitoko yango be biso tobetisi kaka mbonda okokamwa okanisa ke tozali soki be wapi yeba ke tozali na Kinshasa botala eta po oyo ndeko na ngai tozali aka na Kinshasa mingi na komi na moluku passerelle oyo boza komona ndeko na ngai ya kokamwa ya banzete na eta ya mabe oyo yango nde ekaboli village ya Putusele na mboka Bantaba bandeko oyo mingi bayaka nde koleka nzela oyo kosoba bantaba kosoba ba aubergine biloko ya ndenge na ndenge me baza kosufri na bapolisia ya pasi po kura kutu koto oyo ezalaka te mai ezalaka te me kote be nzela basambwe po moya koleka koto oyo ezalaka te bino moko boyoka nde nini bazali kolela liboso ya kamera na biso ozala na moto moyi bokatisa eza te po ya malamu eza te. Je crois moko moni nde ba mama ba souffrir na ba kilo na mutu azoma basi amanyo kokatisa na difficulté ako rupe pe aseti na nzete wana koi na mai pe azoki yo moko moni ba mai tozomela propriété muto osala biso ba eau potable koto azate kumpugintsele e katisiti village bantaba direct mwakasa ngana ti ekei kote ya ba Congo metela ba raccourci tozanango
vraiment eza pasi. Donc même pont eza te, mutuka moyen leka te, moto moyen kuta eza te. Falo benda makolo. Okokoma mbula nini po zonga mbula nini? Yo ebike ozalaka député, yo ebike obesa kopesa ba discours lokuta, tala bisika kopesa ba discours kopesa la population, yango yo. Mais biso tokosenga ne bakozi ya mboka, bozo ba responsabilité la bino boyeba ke Congo eza munene pe Kinshasa eza munene. Kinshasa beaucoup bape koto bandeko ope baza besoin bazo vie, ba vivre na esengo nyonso yango. Tobetisika kambunda. Mwana ya Congo, en tout cas bondi melangaike, ebele bandeko obozali komona na wenze oyo, ezali bongo na panu village panu oyo, eza bongo na province ya Kwilu. Botala ebele bambisi oyo ezoko tekama awa, en tout cas koto oyo, baliaka kitoko avec impact la idéologie. Mais pas si peu mawa, wenze oyo, l'état de province ya Kwilu, azwa kamisolo ya bataxi ya de la ndenge mais, aligite kotokela ba mama owenze ba mama bakoma kolela koteka biloko le mabele neti kaka mbisi oyo ezala valeur mokote esali pasi pe mawa bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo ndenge nini babetisa kimbonda na kati ya kwanga pita toteka na mindondo na kati ya mabele tovanda bilama na mabele salite yebisanga wenze eza te bayota kobana malili eza te na moi tovandela mabele tala bapoussière na makolo na biso ese biloko kolia tokoteka na basalite boye yango kibobo oyo nga mamu mbongo na di tande tozoteka na mabele papa tolingi botongela biso somolo moko ya bien toza likolo tozoteka likolo boye valeur eza te na mbongo na biso awa eza wenze na biso totekaka toza na place kotekaka te atia biso nini place ya koteka awa tokosenga kaka na ba autorité ya province botongela ba mama oyo wenze kitoko botsala bango ba mesa pour permettre que bambisi oyo bateka yango ba condition oyo esere de manière que population oyo kosomba ali yango pe azwa santé malamu biloko oyo esali mabe makasi me tala mbisi kitoko esere kaka eteka malikolo mesa pour permettre congolais azwa santé kitoko yango be biso tobetisika kambonda. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Ndeko ya Congo kaka ndenge bozo komona ba image oyo moyen kutu toloba mingi ezate botuna nga tozali wapi tozali kaka awa na centre ville ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke na quartier Luebo esika wenze ya maboso ezalaka o mingi bayebi yango po wenze oyo esalaka impact na idéologie mais botuna nga wenze oyo ekenda wapi érosion o bozo komona oyo nde emema wenze oyo pe emela yango mobimba ekenda chubu kutu burgumestre commune ya Kimbaseke ata rapport moko asika kosala te po kote oyo bayebi ata ye te pe baluka bamema ele sikoyo atikala kokoma te eza kosala pasi na population ya kote oyo gouvernement congolais botala nano likambo oyo bandeko ya commune ya Kimbaseke na quartier Luebo balelisi son de cloche po bazangi esika okende bino moboyoka ndenge babetisi mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo tozo vivre na pasi puisque normalement presque bandako nyonso tout esi esila kokende
pona ndenge bamvula betaka mingi awa boye suivi ya l'état ezalité. Alors yango wana sika sikoyo presque bandako nyonso ezalaki awa bandako nyonso tout presque ekei ba mama na pasi bazongi na bandako ya baboti baba na epai ba papa epai pona nini bandako nyonso tout presque si ekoi. Et puis ça fait déjà longtemps ezalité que ya lobi to lobi kuna mais e banda penza kala penza kenda mapangu nyonso kenda babwaka babukwa lupango sikoyo biso batuto tikali otala pasi moye zate na bana na bakoko ngai mama veve na kokende wapi na bakoko awa tokosenga kaka na gouvernement boye bake komina Kimbaseke eza monene eza kaka komona ke babourgmestre baza incapable ya kovisite commune mobimba yango soki be moyen ezali na misika fourmi bokabola yango ekomata de commune parce que ekosala kitoko et surtout que tala berozo oyo esalama esengeli barapport mais bourgmestre incapable même ya kokoma kote oyo po rapport ekoma yango tobetisika mbunda timoli bamabulo oyo po encadre nga memoire ezakaka te ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe na bakinga mpe fona meka na mpe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona koza bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani ndeko na ngai ya Congo tambola na mboka oyo omona makambo yango tolobake projet ya développement local à 145 territoires soki ekomi réalisé ekozala mobange na indusa oyo ekopermettre mutu azwa ntina koya kovivre awa na ville province ya Kinshasa te awa tozali bongo na territoire ya Bagata na province ya Kwilu bino moko botala village nto oyo tokala sango en tout cas soki okei kuna na centre de santé rural ya Sia en tout cas oko regretter bino moko botala bambetu oyo akisikwala yango nde batilaka ba maladi na ndimite maladi awa vraiment akozwa lobiko po conditions sanitaires médiocre la façon moko neti kaka ba autorité babwakisa bango esali pasi pe mawa ebongo soki otali libanda lango oko regretter kutu espoir lobiko ezate bino moko boyoka ndenge nini babetsaki mbonda
eza nsima mingi mpo bamateriel eza te, baéquipement ebele eza te. Soki moyen ezali basunga biso na kote ya construction, na kote ya bamateriel na mécanisation ya biso baagent. Toza 10 agents mais ata moko aza mécanisé te. Biso ata salaire tozwaka te, tozovivre na pasi, tozobotisa ofele. Botala bino moko tozovivre ndenge nini, me maternité otya ofele tozovivre ndenge nini. Batila biso mwa bapri mwa baboye mwa bambetu tala hôpital biso toza nango me tozosunga bamalade bafutaka te eloko te, tokovivre ndenge nini na kati ya mboka. Ezosala biso pasi. Soki tokangi bandako oyo tokei bamalade bakosunga na ndenge nini, batya biso awa po ete tosunga bango me biso moko nani tozosouffrir. Territoire ya Bagata, province ya Kwilu, en tout cas village Into, centre de santé rurale ya Sia, en tout cas esengeli ezala ba condition oyo po condition oyo ezali te kopesa population souffle de vie ya kitoko. Programme de développement local à 57 territoires esengeli ekota koto po et permettre de population pe ba vivre la kimia ngombe biso. Tobetisi kaka mbonda. Mwana ya Congo, moto akosa yo te, en tout cas, soki otamboli na ba village ebele awa, na République démocratique du Congo en général pe, particulièrement na Mbanza Lwilo oyo ezala Congo central, okokamwa na 21e siècle oyo, ndenge population bazali ko vivre na ba condition moko ya kitoko te. Bino moko boyo kanenge nini babetsaki mbonda. Difficultés ebele, neti ce dernier temps bambule nokite donc babiloko nyonso lonaki epesi mwa mobulu. En tout cas bamatiti aussi tomesana déjà kosala banda bakoko tosala kaka bandianga na biso oyo yango tolaka koma batol na biso. Awa eza kosenga vraiment, en tout cas il faut kolukela bango ba solution mo kitoko po bazwa pe esengo ya ko vivre yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayoko pesa bino merci, baye oyo bapesa ngai confiance. Pe nayoko lendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokuta na ngai te toko ya koluka ngai te. Na yango nasengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bakosangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoye bakosunga bango comment est-ce que bay bako avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès. Il y a art nyonso aux la musicien, aux la côté à théâtre, cinéma, aux la joueur, tozo ba kotombo la mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baye bozwi libaku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Ndeko ya Congo, kaka ndenge boza komona ba image oyo, botala babala oyo munene, bokotula nga tozali wapi? Tozali ka na vie province ya Kinshasa, na commune Nsele, mingi kuna na quartier Bibwa, population baleli po, bakoma ko souffrir na ndenge moko ya makasi, et surtout que nzela oyo boza komona, yango nde e permettre ka bango po basala ba course bango kitoko. Mais nzela oyo depuis Bibwa e banda bakoma kolelaka la gouvernement aluka moye moko ata makadam koto de manière que esunga population parce que
mingi bauta na bakati kuna bangonde basalaka nzela oyo bazosufrira ndenge moko makasi kaka kuna na bibwa amamende kwa Kongo bakotuna nga likamba courant kuna kutu bosana parce que bazalaka kala kula kitoko me courant ngo ebeba na ndenge moko libabe balela mais sinel kutu ayokelaka bango ata mawate neti kaka mato ya sinel ekufa nango mpe misu mpe ekufa mpona kotala bandeko ya bibwa na likambo oyo etali mai bosana na yo mutu oluka koke ovanda na bibwa kuna kutu régie des eaux atikala jamais kotia makolo population bamesalaka na bama ya forage ekoma kosala bango pasi mpo bamai wana basomba yango chere makasi yango bino moko boyoka ndenge nini ntango bamonaki kamera mbonda ekolo babetisaki mbonda nzela oyo papa mpona entre nango nano eza pasi kokota kuna na kati mpona tokoma kuna na seti kote ya paroisse eza pasi mpenza antuka bazelu tomonaki totiaki espoir ntango tomoni baye konini koasire biso ke bazoya kotiela biso makadame tozala mposa babongisela biso nzela batiela biso mpe makadame tokoma lokola terre jaune lokola bato baningi awa tokosengaka na gouvernement boyebake Kinshasa eza munene Kinshasa eza Gombe te Kinshasa ezali Yolo te Kinshasa ezali Mumbele te to pe Limete te Kinshasa eza pe la commune Nsele bochana numa misukoto kuna bokotsa régie des eaux bokotsa SNEL de manière que population kotoyo bazwa mai bazwa pe courant en plus ba infrastructure ka banzela bosala ba banzela ba ba kitoko et ko permettre population kotoyo ba vivre pe la kimia yango to betisika kambunda ndeko ya Kongo yebake tango yo oza kolia kitoko oza kobela mai kitoko pe mwinda pelele ya SNEL yebake kaka ana vi professeur Kinshasa ezala kwa musu bande kwazo souffrir bazanga mai kwa kutu koloba te mais lobi okomona etuluka ba député ba kokita koloba ke voter ngai tinanga na parlement na kolobela mais tunaka bango depuis bakenda est-ce que basi ba voter loi mo kitoko pona yo mingi awa tolobeli bande kwa menkau oyo baza komina maluku na nzela kinga kati kote oyo souffrance moko eza impossible mai courant tope kotanga kelasi to wenze ezalaka te bino maboka de population babetisi mbonda tango bamonaki kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité olobi papa ya solo toza na pasi mboko ya pasi makambo nyonso liboso po ya mai pasi tomelaka mai ya mazipa na biso mwa bien mais mwa ba difficulté eza ebele premièrement tozali na mai te tozangi ba donateur o bako koforele biso mai de 2 tozali na courant te de 3 bakonzi ba o batindeli biso bakonzi kaka ne sikoyo en tout cas tozali na insécurité makasi awa tukobelela kaka na yo mutu oloba kozali sosa mboka o vote ngai o ngai kingandi o ngai kosalela yo boye talaka bandeko ngonga yango bazokolela mingi kita awa bayeba mpe soki oza vraiment autochtone na koto yango biso tobetisika mbonda ndeko ya Kongo botala école oyo bokokamwa boyebake ezali école moko conventionné mais yakokamwa ekoma na état moko ya mabe makasi oyo lelo oyo ekoma esika bakuluna na bapolisier bakoma kobatama kaka mpona kodéranger bapaisible citoyen oyo bazali kotambola koto oyo boyebake école oyo ebimiza bato ya ndenge na ndenge entre autres bacadre baministre mpe bato ya ndenge na ndenge me botala condition école oyo ekoma nango vraiment abandonné ekoma kosala pasi mpo population aleka koto oyo okomona moke bakuluna bamashek babimeli ye soki orate bakuluna yebake bapolisier bakokanga oka indosama boye osali eloko moko te école sumbu oyo na makala ekomi kosala pasi population ntango bamonaki kamera na biso bino moko boyoka ndenge nini babetisaki mbonda me toza na posa ya kobongisa ekolo oyo mpo biso kote boyo tozonyokama likolo ya ekolo mai ezokotela biso na ekolo oyo ekolo ekoma ya bakulu na mwaye tovanda kimia eza te tozovanda kimia te likolo ya tiumbu bakuluna na kati ya tiumbu oyo mwaye bolala eza te baya kobongisela biso ekolo oyo mpe mpo tozala bien année école bandi no e bango te pour même ngapi na tanga a première donc no e bané te mais c'est important ba ka ko bon sabaton et école o yango ndem te créer ba inondation nyo so esa na sebo
Awa tokosenga na l'état congolais yeba ke ata tozali koluka programme de développement local ya 57 territoire et kosalisa ba école ya ndenge na ndenge totala pe ba école oyo ya kala tobongisa yango po yango pe ekopermettre éducation eleka kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda. Mwana ya Congo botala awa tozali bongo na sous-commissariat ya bateke oyo ezala mokali na commune ya Kimbaseke ekumbamaka epai le commandant Ujana 666 botala akangi mwana mobali oyo leta alukaka epo azali suka na bandi oyo anyokola population la kombo ya Pharaon lelo oyo akwai na file ya la police bino moko boyo kanengini mbonda ebetamaki. Bon, ndeko oyo topesi na lokumu na colonel na biso colonel Mbusa commandant district ya mibale topesi major na biso Vincent Lufimpi na Kimbateke 3 o apesa biso pinch ya musala ya autorité pe contrôler tokota kiti Kimbateke 1 Kimbateke 1 kuna kote basokisaki soda ba bengi cimetière o bakataki bapota bango eyo tala kulu na Pharaon oboka Pharaon kuna na Kimbateke 1 côté maviokeni yene mnakenda kozwa kuna ba image na ino so batindaki nde na baki ka fona kota na zwa ye kaka bala senelo ni ngai yo kanga mbanga kulu na imbwa yebo moni oyo yemta siminga mbwa na kuna pe akopesa biso ba cible nyoso ya bakulu na bazana Kimbateke 1 yeyo Pharaon tala kombo ngana kosi o monini oyo eza ba cicatrice ani tala yo moko ya machete eso jiete machete asanani loba na kamera na fa na nji na quartier 5 bona maviokele kuno kenda kosala ni ngenda kopa mabeni ngana yebi okuna te ngana ngai na yebi okuna cette sala nji na Sainte Thérèse parce que la ne ba panza na Sainte Thérèse ndeto ko mokota bataki na ah solo ba kamera zo mona yo solo ba fekte samba zali songa yebi likambi o salaka na kiripo bana ngotika ki ya ekirini ozalaki azaka ki kala 2013 ekirini wana ezaka basi ya ka ba fumi rouge na makal na nina ko panga yula boss Kimbateke na sala ki ba fourmi rouge na ropanga ba bike ji parents do sala na ropanga ba yebi ba fourmi rouge wana kombo nani tango manda rene kuna na ropanga ba yeba na ngate bato ya boye tokosenga vraiment l'état tinda bango esika moko ba okele kosaki camaraderie na banyama na bambisi po kofale pene ya batu vraiment et comme kosala pasi même Satan le diable abaye bango na ninga mabe yango pe biso tobetisika kambonda. Ndeko na ngai boye bakena misala ba pasteur kaka ndenge tolakisaki bino auta kosala ba prière ba invocation pondeko akufaki ala mukakutu ekamwisaki le pesi bikendo akele kotula ve siri pe ve siri baki tozala calme totala yango na lundenge ekozala ebongo lelo esuki ndenge nini ekosuka boni cercueil ebouge tout la musi ya zaza na moto nyonso talela na mosika ndeko sabino te moto la moto tula mwisi akomosi beleka de loin ayeba ndenga nini seke ebouge nini eza kuna me boyeba ke baya pe bazanga kate balingeli yango bulwa binono biso tu tokopusala kuna kaka ndenge masolo ezokoba baya tokoma nanu kuna tobanga te po seke ebouge futo yebela yango nanu banako bakani vraiment ke bamoni seke ebouge moto azobima te bakoma kuna bayeba vraiment nini ezolekana bayaya bapusani bafongola cercueil boye me ndeko azaleka ya okufa affaire eza te oh bayaya ezali banimero wapi pasta ngo nakosa bino te tellement baverifie ndeko akufi te bakamwe invocation lekibisaki bango tula mwisi ya zaza baverifie balobi ke baluka kaka bamona pasta yango na kati kaka koluka pasa bamoni pasa tala suka la buskilade pasa ale suka la lokutu ya kokamwa escroc faux pasta lelo komona tokoboma yo le petit mikeno pe tellement azalaki wana observation deba eba vechiri yokane alobelie vechiri mais vie cercueil eboujaki nazo comprendre te vie le vechiri pe etakele vie moko sage yokane ayebisie
pesi basika nde kobeta ye tozala na respect mingi na basali ya nzambe kasi toyeba boye sala oyo nzambe ye moko alobi mpe asindi yo mpo oyo ye erataka te leve siri alobi ke totika kobetaka bapasta me bapasta mpe basala oyo nzambe asili bango mpo ya nzambe erataka te esali basi mpe mawa na yo paster yebaka ndenge nini ya kosalama te ya kitoko mpe kobimisa barevelation ya kitoko mpo na baprofesi na bino oyo kokende poto oyo kebala esimaka nango te nyonso tu ezalaka vraimen nini kaka mpo bosalaka mingi basentima na bino yango biso tobesi monda botande sukeli ya